nanga bimis betali solo nanga oyo solo la nanga solo la bandeko ba réveiller ba lamuka na pongi parce que li solo o uta ko beta ya ba camarade mabe ba camarade o baza ba ami ennemi li solo mususu beta ki olobaki que mama abimina mwana ya na mobali ya mwana na ye mama le kisusu aye ko bimana mwana ya grande sœur na ye mobali ya grande sœur mobali ya grande sœur mobali ya mwana grande sœur na ye donc ma solo nyonso oyo obeta miss de miss e komela kabiso ngape lelo nalingi obeta li solo na ngai li solo ya notre sœur tolobaka so tozobeta li solo na otosengaka ozala wana po oyoka ozwa ba conseil ya bandeko ebele bele. Gisèle Mozizo, coucou à toi aussi ma soeur. Bon partager ma vidéo. Humble servante, partagez déjà ma vidéo. Bandeko ba kota ebele po esunga bana nzambi. Vraiment biso nyonso tozalaka bana nzambi. C'est vrai que biso nyonso osambela te déjà toza biso nyonso bana ya nzambi. Mais li solo o soki tokobeta ngo lelo eza plus ndeko nenga lobi plus to réveiller bana nzambe ko kanisa te mutako salo mabe akouta musika mutu muso akosala mabe azakaka oyo aza membre ya famille na yo donc il faut na esenge na biso tozala réveiller. Coucou à toi Esmeralda, merci pour tes émissions de cuisine kitchen na yo propre kaka ndenge na lingaka bopeto.com. Merci à toi Esmeralda Emeraude José. Voilà lelo tozobeta recette ezata musu lobi lisusu lelo tozobeta triste réalité likambo eza vrai parce que a tobeta du blabla te a tobeta ma solo fondé te a tobeta ka réalité donc en plus awa zéro bêtise awa biso tozawana bonne manière tozo cultiver bonne manière tozo linga to bongisa na ba couple na biso na ba relation na biso na ba famille pe na ba connaissance evangeli na biso li solo eza boye ndeko alobi beta li solo na ngai miss de miss li solo ndeko na biso eza boye ndeko wana abotami na Kinshasa abotami ye moko aza fille unique côté ya mama na côté ya papa na ye tolanda li solo très bien aboke binyo sur la famille Hermès de Simba. Coucou à toi li solo eza bongo ye ababoti fille unique tango ba mama na yazwaki zemi mama na yazaki trop jeune papa pa azalaki jeune eloni esalamaki zemi ya mama na ye ezalaki zemi moko oyo balobake mama na azwi zemi na famille basiliki nango balobi na age na yo okoki kozwa zemi te mais déjà na ba age wana oyo mama azwaki zemi mama pe abana kosala déjà ba commerce na ye muke na kokene ba voyage banzela ba boma ba province ya ba Matadi ba province ya Congo papa na bango du coup eye kosala ke mama l'air azokene ba Matadi pona osala ba affaire na ye mike ayaka kokende Matadi ayaka kokutana na papa na ye aza congolais kinois mais atangisa kaza professeur na Matadi. Du coup mama pe asalaka ba business a mike eye kosala ke ba kokutana na mobali wana na papa ya ndeko na biso mwasi na Matadi balingani. Coucou à toi Kadeko Mulamba la belle kwa inzale. Coucou à toi, partager la vidéo. Baye kokuta na boyo kabandeko nanga la blonde mesu. Baye kokuta na Matadi. Papa ya ndeko na biso ya mwasi na mama na baomba kutani na Matadi. Mama akenda kasala ka commerce, papa aza professeur na Matadi. Balingani, tamu balingani elo onye ko salama. Mama akomi na zemi. Tamu mama akomi na zemi nenga zonga Kinshasa. Bandeko na ye, ba parents na ye ba remarqué que akomi na zemi. Ba sepelaki na ngoti. En tout cas, ezalaki eloko moko ya mabe ba sepelaki na ngote po balobaki ke mama azana nu trop jeune po azwa zemi akende kobota. Boyebi biso nyonso ndenge ezalaka na Congo, papa nyonso alingaka mwana ye abala après abota. Donc c'est la maman de notre sœur ye azwaki zemi. Tango bandeko basiliki, tango ba parents basiliki elo nini eko salama na famille ya mama ya ndeko na biso ya mwasi ya notre sœur na famille na bango bazana mama kulutu na bango moko aza mutu ya amonalaka na mwa mbongo na ye asalaka na gouvernement amonana na mbongo mais abota kaka mwana moko ya mobali ndenga bota mwana moko ya mobali plus na famille na ye na famille ya mama wana na famille ya mama ya ndeko na biso ya mwasi
tantine wana nde mutu aza lokola likonzi ya famille aza mutu o amonanaka vraiment na mbongo par rapport ya profession na ye asalaka na bureau ya mokonzi ya mboka. Elo ni eko se passe tantine wana mama kulutu aza genre ba mama kulutu o ezala na famille soki ndeko aboti bandeko na ye baboti ye a récupéraka bana avandaka na bango aza na bambongo na ye aza na ba domestique na ye aza na babone na ye vraiment aza na vie moko ya très bien. Aye ko sala nini asoli na ndeko na ya mwasi o aza mama leki mama ya notre sœur alobi yo lokola okomi na zemi osalaka ba business na ne ba tampo eso déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasi sabatu batampo Ezatuli ah tampo on a tapé coach Gisnon aussi ça Yokatuli maman bolimo lobi bolimo nini bolimo oza su a tobungi na kobima na porte bolimo kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga manyana bolimwa yo ndenge boti boye ngai na récupérer mwana nga na kolisanga mwana yo po aider yo o continuer business na yo ndenge okendaka koluka na banzela ya matadi. Mwana kokisaki 2 ans notre sœur kokisaki 2 ans mama kulutu a récupérer ye mama kulutu a récupérer ki ye bakomi siko kovana na ndako mama kulutu ye na mama kulutu na mwana ya mama kulutu ya liboso ya mobali donc bakomi bana mibale du coup eko sala ba eko bakisa susu bana misusu na ndako bana bandeko na ye donc mama kulutu moko ya boboto mama kulutu moko ya très gentil mama kulutu moko ya lobaka très malembe donc mama kulutu moko ya cool azana bambongo na ye donc akolisaka bana ya bandeko ne très bien. Et là on y eko sala mama wana tangu mama ya notre sœur siko mama biologique na ye banda asala ba commerce na ye eko sala akomi malade tangu akomi malade eko sala nini o abeli sida tangu akwei na maladie ya sida mama ayeki kokufa tangu mama akufaki na bomwana ya sœur ya notre sœur ayebi vraiment mama te alobi ke miss na yebi vraiment mama na ngai te donc na yebi yete pona zaki trop mwana mukele mama akufaki. Donc maman l'air a koufi et ko sala pe que papa atikala na matadi ayebi azala ba nouvelle ya papa ti akola ka yekutu ndenga kola ayebi ke mama kulutu azali mama na ye tangu ye abotamaki ndenge zalaka mama kulutu tangu mwana wana abotami notre sœur abotamaki mama kulutu kombo na ye eza lokola eza mama kulutu Angélique aye ko pesa mwana wana o notre sœur apesi bisolo apesi kombo Angèle donc ndoi na ye penza akolisi très bien tango akolisi e ko sala notre sœur akomi jeune fille tango akomi jeune fille muko mususu na ndaku ndenge zala kaka ndeko na biso abimaki ka bana basi nde baza kutana na copain o ndeko na biso akutana na ye aza mwana poto avandaka na poto bakutani na ye na ndenga kini donc bakutani na Kinshasa e ko sala balingani donc balingani alobi ke tant tolingani miss tokomi kozala humilité elo ni na comprendre te humilité garçon wana asengi aya kobala ngai donc asengi aya kobala ngai ya bisi mama kutana bi mama kulutu ngai nalingi penza kobala nanu sikote nazana nous prête te ya libala naza vraiment trop jeune est-ce que nakoki ko continuer na nga makamusu te yo ba classe na ngai olie na kende kobala mama kutu abite lokola kutu ozwi kutu chance bala na yo mobali alingi yo boye bala na yo mama kutu azaki vraiment na sima ya ndeko na biso mwasi kaka po il faut kaka abala na garçon wana tant garçon wana ye ko présenter pa ya na ba famille wana komona ke nai na ngai yo copain na ngai fiancé na ngai yo mama kulutu na copain ba solo kwa batu no ba mona donc je ba mona na kala ba solo li makasi bazaki na mbiasa osakana te notre sœur a continué kozana copain na ye na kinwana tango azana copain e ko sala ke copain akendaka poto azongaka mais copain asokipaka na ye te ke tanke jika okiti kin ozana moi chéri na yo ki ozwaka ye osombela ke babiloko ozwa o batu pena ba comprendre ke abali alingi jika ezaki penza te donc ezaki da ba simo boya comme da ko souffrir na garçon elo nya osala abanaki
garçon ngo aye ko tia ezemi lokola aye ko tia ezemi lo nye ko salama garçon wana ndeko na biso mwasi ya biso ekende na zaboye na komi na zemi na yo abi ok loko comme na zemi na ngeza problème tabi mais il faut ça la quelque chose abi oui il faut na ça quelque chose na koya na zwa na ya ko pesa biloko zwa lettre kene ko pesa mama kulutu ke ko pesa mama ya benga ke kaka mama mais ba ebi kaza mama kulutu po akoli déjà ekoyeba donc azwi mbongo wana amemeli mama kulutu tango amemeli mama kulutu enveloppe nenge zalaka mama kulutu andimi libala parce que pona ekutu amona ke eza bien ke babalana ba solo ina ba famille bandimi libala ndeko mwasi andimi libala elo nye ko salama mbongo oyo basenga kana libala na dot na ye zalaki $1500 na $1500 wana elo nye ko salama mobali akakoli pona $750 Yolande Samoke coucou à toi aye ko kakola pona $750 et puis sikoyo pota $750 ngo na kati ya kinzonzi bazosala olie mbongo euta pa ya mobali apesa nzonzi aza mutu oyo alobaka na libala so bosali libala azoloba pona bino olie apesa ye ne mutazongisa apesa fi wana po fi wana nzima ke nazwi mbongo pona na balana na mutu oyo mobali wana ye moko mutabimisa ki mbongo na poche Oli abimisa $750, abimisi pe kaka $250 pour abala ndeko mwasi. Naza suite se comprendre très bien. Et là on y est que c'est passé. Là a pesi $250 na libala na kinzonzi na bango. Nzoka ezalaki que asomba ki fi wana parce que monsieur garçon wana aza garçon oyo balobi ke aza mutamisala mabe. Azamuta misala mabe, nzoka mama kulutu azalaka na epe na misala mabe azalaka ndoki. Donc bango na bango badiyo eyebani bakutani nde ba sacrifiaki mwana na ye. A sacrifier ndoi na ye, mwana ya leki na ye. Da $250 a pesa kitango a pesa $250. Il faut yeba ke na libala wana tongo ba ekosala makambo nzonde ya kinzonzi le ba ekobala ndeko mwasi. Mama na papa ya ndeko mobali bayaki te. Balingaki libala wana te parce que le balinganaki ndeko mobali amemaki mwasi na ye, notre sœur et pas ya ba famille na ye, mama na bango tango atali kaka adongoli ye. Alobi mama mwasi oyo nga na lingi na bala yeyo. Alobi ok, problème ezate atali ndeko mwasi adongolie. Ndeko mwasi amoni mama dongolie. Mama ayambi bokilo na ene sengote. Wana mama ya mobali. Ayambaki ene sengote. Zoka tango ayambaki ene sengote. Poto zonga sima mukie. Ndeko mwasi akendaki nanda kwa zonga kipa ya mama kulutu. Place avant nabi mama kulutu. Mama, tala kutu mobali yango a présenter nga pa ba parents na ye. Ba dongolinga en tout cas ba sepela ki nanga ite. Mama kulutu alobi te ezala nango kaka bongo balingi na bango yo wana eza kaka ba caprice kaka mama suka zobalisa mwana na ya mobali ndenge basala kabi mama namoni na basepe na bango na ngata bi te en tout cas convaincre ndeko na biso mwasi mukola libala na bango nde tolobi papa na mama ya mobali bayaki na bango te batu bayaki kaka ba cousine ba membre ya famille nde bayaki na mwa quelque noko ba mama kulutu bayaki mais ba parents papa et maman bayaki te tango bayete libala continuer ndeko mobali abimisi na poche na ye $250 apesi pa ya mwasi apesi pa ya ba mama kulutu bazui alors que balobi ke non ezalaka bongo te ezalaka faut ba pesa nzonzi wana nde mutako pesa ndeko mwasi pona bande mwasi ba pesa ba famille ne pona koloba ke oui na accepter. Et continue qui libala déjà na départ et pesi déjà kito côté. Mais bazala kaka pour moi c'est ça comme na zemi. Mukolo mususu mobali aza on dirait mobali kutoza jika oli on s'occuper na mwasi opesa mwasi bambongo banini mobali azaki penza ko kipe tenzoka mobali na famille na bango comme il y a za mwana ya suka ya mobali mama na bango pe aza mutamisala mabe. Lisolo nazobeta ndeko mwasi mutabeteli ngai alobi ke miss s'il te plaît na yoka ki masolo beta ki ya mama leki o abimaka na mundeko na mwana ya
mwana mobali ya mwana na ye na mona ki oya ba ennemi ba camarade be ennemi betali solo o bana nzambe balamuka donc bo comprendre nga li solo na obete za muta betelinga bi li solo komeli na ye bi pe très bien voilà alobi ke mobali ndenge za ajika osokipe na mwasi na yo oti poto mwasi pe kitoko jeune fille azana zemi yo pe na poto obota te mais non yezaki bongo te lokola bazwaki na intérêt ke basombaki ye il fallait ba sacrifier ye mama kulutu bakotaki likoparenyo na mobali wana il fallait ndeko mwasi azala ya kokufa il faut ba boma ye eloko nie s'est passé mwasi azoyesa mobali ke naza na zemi Leticia Njembo kukwatwa naza na zemi mwasi ile alobi na mobali bandimaki basai makamnyo nde basalaki siko mukolo mususu mobali azonga ipoto tango aye ozonga na Kinshasa zemi ya mwasi ezokola mukolo mususu mwasi aye na lopango ya mobali aye koyoka mobali azoka mobali bazosala discussion na mama na ye donc amoni aoyoka bokilone ya mwasi bazosala discussion na fiancé na mobali na ye yesiko na ndenga lopango ya Kinshasa yesiko akoti na ndenga libanda azoka na kati batu baoswana mama bokilo alobi boye azoba ya mwana ye yo nakotika kolinga libala wana te ata mukete na sina yebisaki yo zana mwasi na yo na famille na biso otobombela yo ozana mwasi na ozana kintudi na yo otobombela yo zana droit ko kene libanda te ozwa mwasi musu yabi meno mama aza mwasi ona lingi ye abite libala ne ko simba te il faut bokabwana wala ye tongai ndeko mwasi azaki libanda na porte azoyoka tango azoyoka ba mama bazoswana na mwana mobali asuka tango ndeko mwasi alinga baluka kwa bima na porte mobali mbala moko abimi na porte ya lopango ya ndako amoni alobi olingi okende wa Angelique okewa habite na zongi na ndako bino bo continuer na mama na yo bo solo na mama na ngala ke abiko kende te anga sa kwa bondela mwasi te tozoloba eloko te tozosola kama kana biso habite na yo ki deja nyonso oyo bo sololi mama alinga ngate wana na yebi menzoka yo ba bombela yo mwasi oyo ya kinchudi deja na famille na bino donc libala yanga na yo ekoki ko simba te yangwana na mariage na coutumier na biso bayaki te na dot na biso bayaki te na mwasi akendaki ya kosika tango akia kosika mobali ayaki kolandelo binango akuta ina mama kulutu bameki okwa ba soigner ba vanisa ndeko kimia ndeko ayeko nzima alors elonye eko passer ndeko mobali azongi poto po abanda osaila mwasi ba démarche ndeko mwasi atikali sans mobali atindela kembongo malgré osale ba démarche ndeko mwasi akoma kutu na système akendaka na wenze ya matete bafongoli ballon ba mama ballon ba yebie so bafongoli ballon ba bengie aponi bilamba ake koteka na komi na place avandaka kolekisa kaka koluka kaka kozana mwa quelque chose po na ndako mama kutu yebi déjà ke a bali azade na mobali mama kutu pe bambongo ekomi déjà ko diminuer elonye s'est passé nzamba yo sala ngolunde kwa yo ya poto mobali na mta bengisi aye poto tango aye poto bavani na ndeko mobali bavandi baboti mwana liboso papa baboti mwa liboso baye kobota liboso mwasi ya mibale baye obota mobali tango baboti bana bango sikoyo ekomi sikoyo misère eloni ekomi ko passer association ya butu ebimi na moi ekomi babiloko moko boye bakomi sikoyo ko sala akomi mobali akomi se comporter vraiment mal na mwasi akomi komema mwasi vie dure mwasi kolia ekomi ya pasi parce que lokola mobali mtabengisi mwasi donc mobali mtufozwe en charge obi l'état na biso ndenge ezalaka donc mwasi akomi ko dépend na mobali ba kaleso kolata na pasi mobali ya mos ko swana so baswana na mwasi kasi yoko mona te yoko mona makamna ko sala yo makamni yoko sala nga yoko mona te zela te yo zela kaka babilo moko abongo ko sala ke mwasi amoni ke naza alesina na libala ifona na panza libala kaka ndenge tozalaka akutana na bandeko mususu bato ya yebi pe na poto ambeki ko expliquer bango tala ibanda na libala en tout cas naza ko sa sorti te ndenge ezalaka libala libala sika en tout cas mobali aza ko s'occuper na nga bien te ngai na moni fona boma libala bat ba pesi conseil ayoki bat ba komola kisaye église ya kokende mobali alinga akute mwasa kende église mko mususu mwasa ke église bien mais so ba swani na ndaku mwasa kende te ou alors ko swana bitumba blo mwa bon mwasa bite ngai na libalo na kovana te na okufa elo na sa ngai fona kima
elo oni mobali aye kosala mwasi aye kokende kokutana na baeglise kaka koswana na batu ake kokutana na basocial service ta kutani na basocial amei koexplike lisolo ki azosouffrir mais diable lokola aza malin mobali ntango babengisi mobali aleli mwasi livance alobi non mwasi oyo bozomona ye ngam nabengisi ye na Congo mwasi oyo nasokipane très bien mwasi oyo kutu soki boyebi te abetaka bana soki azobeta bana okokomprendre te amaltraitaka bana asokipana bana bien te bana baliaka bien te pourtant apesaka mbongo agangelaka bana soki botuni bana nga bana bakoyebisa bino bana bazalaki bana mike social ebite tokoki vraiment pas kosola swana bana po bana baza mike donc bovanda libala oyo na calme ou alors tozwa bana elo nye kosalama balobi ndeko mwasi il faut ndeko mwasi akute na avocat lobi te yo ndima olongwa otika mobali na bana po yaza na mukanda yo za na mukanda te tika mwana na maboko ya mobali olieke social azwa bana po kwa bino na mobali bozana ko swana ndeko mwasi alobi alelaki mingi alobi pasi ya kobota pasi ya zemi mobali o lelo akomi konyokola nga boye tellement akomi kovana sikoyo pa batu kovana vanda pa batu aokoka te abengi avocat na alobi bana baza pa social na yebi baza pa mobali na yebi ndenge nazokenda kotala bana bazaka na place mo boye bakenda kokutana na mobali atali bana na service social mo boye bayamba bana nyonso ye pa kenda ka vanda 2 heures na bana soka atali bana na ye abi miss ba bisenga ke na lela te liboso bana mais pasi ya bo mama pasi ya kobota soki natali sutu mwana nanga mwasi na bandi kolela omona mai miso etondinga na binzambe na sali nini na mokili ngai ifo na mona pasi ya boye libala oyo nzambe na ndimaki ya pasi omona komozwa mwana na mwasi azosola na ye azoloba ke nalingaka bino mingi ngana kosala bino mabete yaya bozalaka bien na papa azokanga mwana suki po abita uso mwana mwana suki salite miss omwana bongisi mwana suki na sololi na oboya tamsu kolelo mwana ke na toilette na bandi kolelele na obima boye na pangusi maya miso ekomenga ka bongo bapia ngaka 2 heures mobalo mwana zuba na ke abina nga na ebisa kiot na ko memo likolo na ebisa ki okozwa bana otinga mona ozala baza bana nga elo onye kosala mandeko mwasi asengaki place mo bake kovanda tanga ke ovanda na église o place ando sambela papa pasteur andimaki mama pasteur andimaki bavanda elo onye kosala ma nde balabaka le malheur ne vient jamais seul aye kovanda pa ya mama pasteur pa papa pasteur oyebi ke papa pasteur akomi na ye kolinga ye awa na poto na bombi mboka pasteur akomi kolinga ye ekomi papa pasteur soka bimi omona obenge na telefone ndeni nozui bisa opila ke to mona na to beta tu yozo lingate na ebisi oke to bima o lingate blo mama yabi papa ana vandi bino bozo sunga ngai mama pasteur azaka na ngai bien mam papa pona ni na sali kambo kaka faiblesse o ka position faiblesse ndem tenge comme ça na niveau tina bima na yo mosai na nzambe est-ce que yebi ke kozala malédiction pona ngai ote mama pasteur yebi makambo la salaka ekosala eloko te tolingana yabi te papa pardon kobenga nga boye te nazangi esika kovanda papa yo lisusu olingi obengana nga na ndako na bino otenga na obengana otenga na lingi mingi le niveau na olingelo kutu na omonje na commission deuxième femme na nga yabi papa ekosimba ti papa aderangeaka ye mingi papa pasteur azalaka ta mosusu ake osala bacourse omona yebwe omona obenge kita yaka tomema bacourse omona lea ya oyabwe asala oko afini libele omona esa oko asala abi papa pona nini ozosala boye bakontinuaki bongo ndeko mwasi abomelaki mama pasteur mpona koloba ke nazobanga na esika okende te me nakotikala kobima na yo te bavanda na ndako ce qui est grave mokolo mosusu ndeko mwasi atelemi na porte ya cuisine baoswana mama pasteur azolamba bazoseka mobali auti libanda nenga yaka auti musala akoti azofongola ndako tango azofongola ndako aye na sima ya sœur na biso atemi na liboso porte ya cuisine baoswana mama pasteur aye na luketo asimbi atsala kwa akanye na luketo tele kwa boye yelobi papa pona nini osali boye mama pasteur amoni aseki aningisi mutu aseki abi papa pona nini ozosala boye eza bien te papa pasteur abeti yango kara
papa passé à continuer ndeko mwasi habité nga na moni place oyo nazala bienvenue te fona kima mama passé à koma ekoloba na passé ndeko mwasi abi mama na moni ifona longwa awa po oye koma na ndaku na kolinga te lelo bino na papa bozala te ngai nazoke koluka siko poani abitala comportement papa asalaki mokolo ndenga simbaki ngai na luketu esalaki nga vraiment bien te papa mama na moi na débrouiller place na osana nga bien bino bozala bien ote vanda kaka yo boya ye nga na kogangela ye yo boya kaka to vanda poza na place a kovanda te nga na kotiko keta bite mama na ozala bien ndeko mwasi abimi wana ake kosenga sœur moko ya église bavanda nzoka la sœur mutu ya misala mabe lisusu ndeko mwasi ake kovanda pa sœur tanga ake kovanda pa sœur aye kovanda pa sœur wana akendaka otala bana 2 heures avant na pa sœur wana pasi ana mukanda te avocat zolandela mukanda elo nini eko salama ndeko mwasi wana au place ya ndeko nanga mukolo musu alobi abi tovanda bien na ye wana mwasi très bien tovanda na biso bien mais na comprenate mukolo mususu ngai ye nazokalinga ye wana nazokalinga ache ui na moto tango ache ui na moto ye avana ina salon amoni uile bandiko sa kwa opela tango uile bandiko sa kwa kopela ayembangu na cuisine leta longola kikalungu uile sopenye na nzoto na maboko ezikisiye yende kona biso mwasa gangi par exemple ya Monique naziki ya Monique abina ziki ya pota ekomi penati na kushi wana pena ya pembe elo ni ya Monique asali ya Monique gangi ya bina ziki ya Monique abina oya nzoka ya Monique ndenga mataki likolo akena ko sala bencantation komona ndeko ziki ya Monique azana kati ya association ya bandoki wana que envoûté po azika bokoye bande nini ndeko mwasi a comprendre pe ayebi makamunyoso atuka ndeko mwasi azala kamuta olela abi miss banda na kola ti bo mwana na ngati kokola na lela kaka parce que on a mona na vie nanga elekela kangai do place o baninga ba oke ba beti porte ba fongoli bango facilement yange ezaka ya pasi abi miss na vivre vie moko ya pasi na Kinshasa kuna vivre pena pasi mingi te mais ana poto banda na ye libala pasi na pasi ya Monique wana tango na ziki na zoganga ya Monique azokita kaka te ya Monique azolela elonya sali abi pasi comme matranti na motema abengi copain mo boy o bazalaka na ye abi yaka na ziki abi banda na zika miss na 13h tina 20h ya Monique akitaki ya Monique olia na ekwanga na dendo na pondu alambaki azolia osila nango chaka ma malili abi ya Monique ezo matanga na motema na zoka pasi abi ekosila abengi garçon na eko na 23h ya sisi musala garçon abi yaka tokene na urgence ndenge zana pota moto ezo leka na makasi eko salo mabe garçon na fi wana abi ya Monique na ke hôpital ya Monique abi ya problème ezate donc ya Monique elle s'en fout de Kazaki à l'aise donc place wana a jouer rôle à yayate a jouer rôle te ke ozo aider mutu mutazu problème na ndako nao et ko za pe grave pona yo donc ya yebi makambo wana nyonso elo ni eko salama ndeko mwasi tamba ke hôpital urgence dans garçon wana ba eko kanga na hôpital azika ki makasi avandi 3 jours na hôpital abi miss banana vana na hôpital na mona ta téléphone ya Monique te abengaka te eloko te garçon na kaka mutaya ko talanga donc du coup na banda kolela na yebisa nzambe miss na tika nzambe te na olela kana nzambe ngabi pourquoi souffrance ezolanda ngai nzambe bana na boti na bolenge bazwi bango na poto awa bazwi bango ya mwasi na mobali na ye ko senga la kupa pasteur abelinga bimananga na ye awa pa sœur église azali ko maltraiter ngai atiki ngai elo nya sala kitango abimi na hôpital azongi na ndako ayena garçon na bien Monique na loba na zui esika moko pona vanda te akomi no vanda bien mbala moya Monique alende kwa bimi hôpital ya Monique alobi nalinga na swana yo pe Angel ngai mobali na ngai akomi komimire trop ndenge na vansio awa na osepela mingi oluka esika ya bi ya Monique ya koboma ngai te nazana esika te ya Monique ya Monique nazana esika te binga na choix te nga na eloko ya kosala te siko ngai na pe ifona batela libala na nga mobali na nga lingita bia Monique
pesa nga tata muke ti leta na luke sika na kende kovanda ya monika bite mais faut sala ngomba ngai na kobebisa libala na ngai te ndeko mwasi abimisi na koti na chambre na leli na lobi nzambe souffrance poignée landaka ngai abina leli mis na lelaka tous les jours ya vie na ngai ekoleka te na lela na nzambe na olela ma mis do mis yango koma na ngo ya kovimba garçon wana lobi problème ezate alukela ngai esika na boye kovana na garçon na place moko parce que na mona ke vie na ngai eza na posa na luka nzambe na boye ki kovana na garçon wana mais après elonye ko sala que garçon wana pe susu aye ko ngai to vanda garçon wana kutabia lukela ngai sika ngai si garçon ko lukela ngai sika na vanda gata o lukela mwa kayu moko ya kobata mana banda ko sala pona futa garçon na bite ngai na yo nga na linga ka opena ya bolingwa solo nga na lingi yo oya ko vanda no pa nanga e ko déranger te abi mis na komena na suka na ndimaki tant na ki ovana pa garçon to vanda na garçon e ko tcha ndeko mwasi zemi ndeko mwasi zemi non le balingai na garçon wana bavani na garçon wana ndeko mwasi aye kozwa mukanda tango aye kozwa mukanda aye kolinga na garçon azwi zemi esali ke aye kobota tango aye kobota nzoka garçon wana lisusu azalaki na kati ya alliance na kati ya ekiri ya bandoki donc po balukaka fi wana sans koyeba aye kobota mwana mobali mais tango obota mobali en tout cas nzamba tika kete azwaka ba vision ba révélation ebele pona même libalo avandi na libalo akotaki nzamba zomeka kolakisa yeke mobali obozaki na liboso azalaki malamu te talezaki boabi mis na koma mutu ya kosambela koluka nzambe na ndenge moko donc na kovanda te na vie na ngai sana lekisa journée moko na lukelonga nzambe na lela mawana nzambe po vie na ngeza témoignage donc na koma kaka muta kolela Seigneur akolakisa mukomsuke mobali oyo na vanda na ye na bota na ye mobali wana aza muta misala mabe jikunde nga botaki bana ifale a sacrifier ngai na kufa aye kolinga suna garçon oyo nzamba aye kolakisa ye tango aboti mwana babimi garçon wana pesu akomi ko maltraiter ye tango akomi ko maltraiter ye ndeko mwasi azwi mukanda tango akomi maltraiter ye eloni asalaka abi donc plus nyonso nga na kena ezaka souffrance ezaka pasi aye kokabwana na ndeko mobali wana azwi mwana aluki esika akomi kovana na mwana na ye nzamba asali ngolu eloni ye kosalama alobi namoni na kende Kinshasa lokola na komi kosala na kangisi mbongo na tia mwa voiture na ngai na conteneur ya ndeko moko boye bayeba na ipe na ye na tia voiture na kota na biloko mike po na bana omeka kosala business edenga elo ni ndeko asali azwi mwana na ye atiki na mobali alobi ngana kenekin na keka pour 2 semaines na dédouaner voiture moko na kotisaki na conteneur tango akomi na Kinshasa esika sikoyo boyoka tango akie Kinshasa ake kovana na bandal tango avani na bandal azwi flat pour 2 semaines biloko ekoma biloko azela titi biloko ezokoma te akutana ina mama kulutu avec gentillesse mama kulutu za mama pona ye abi mama boni bazaki na sonle bayambi abi mama ndenge na ye boye na yaki na dédouaner voiture moko boye na koche mwa biloko pona débrouiller ka kosala vie mama sepelaki mama kulutu sepelaki nzoka mama kulutu kosepelezaki na munoko na mbebo na motema te mama kulutu 2 semaines ndeko mwasi place avanda na auberge wana na bandal mikolo ekoki mbongo esili mama kulutu pe azala na vie wana ndenge ezalaki kala te ndeko mwasi aye koyebisa mokomso aye koyebisa mama kulutu abi mama naza na posa nalia mbisi ya mai mama kulutu abi problème te na koyelo mbisa mai nayebi mama moko alambaka mbisa mai bien mama moko ya muteke alambaka penda mbisa mai bien mama kulutu ayelaka ndeko na biso ya mwasi notre sœur mbisi ya mai nzoka mbisi ya mai ezalaki empoisonné abi eza ya lukuta te aza mama kulutu akolisinga na koyi kobeta mabe na yete nazobeta bino masolo ya solo donc so bayebisinga ke mama kulutu na ngai le nazalaki na Kinshasa so bayebisinga ke mama kulutu aza ndoki na ondima ngo te mpo na yoka ngo te mais na bapriere na kolela mawa na nzambe nde nzambe akoya kolakisa ngai batu nini na vandi na bango bamama leki na ngai bamama kulutu na ngai état d'âme na bango eloni ye kosalama notre sœur aliaki mbisi ya mai ezalaki na poison mais mawa na nzambe poison wana ye aliaki azalaki na kati ya bakobondela ka ndenge ezalaka
avant kolia kobondela o pesa important nzambe so abia batelobi ata basali yo mabe ata basali nini okosimba nzoto me okosimba molimo te nzambe soka abili wana eza ya yo te ata mutu asali complot ata basangani ebele ata na libota na yo ata libanda basangani nzambe atikaka ba oyo ya ye te parce que notre sœur alobi naza mutu moko boye malgré souffrance nanga mais naza na la chose de l'éternel naza mutu ya kobondela koluka nzambe ya bajete na lukaka pena nzambe parce que vie nanga eza témoignage elo ni ekomeli ndeko aliaki biloko wana ezaki poison tata mama kulutu ayeba bien que eza poison ekoumela te mikolo ye fo akufa mais ayaki kokufa te nzoka plan ezalaki ndenge nini plan ezalaki ndenge notre sœur akitaki kin il fallait akufa babombelaki des cercueils il fallait akufa ozonga poto te plan ezalaki bongo ndeko mwasi ayebaki penza te mais na ba prière kaka na ba prière boyoka lisolo ndenge ezokende 2 semaines ekosala ndeko mwasi flat na ye auberge place avandaka ya mikolo ekoki aye kozonga na ndaku ya mama kulutu sans se rendre compte que yende mutazaka à la base ya malheur na ye tango azongi wana na ndaku ya mama kulutu bazaka na bandeko ebele bana ya mama leki bana ba mama kulutu bango nyonso bavandaka ensemble elo nie se passé mukolo mususu ndeko mwasi alobi lokwa babane kozela biloko na conteneur ndenge ezala moko bareta ekangami na port ya Pointe Noire ekosala nini ndeko mwasi biloko ekokoma na Kinshasa ayebisi mwana ya mama kulutu alobi toloba kwa Jason est-ce que biloko ekomi babengi ngai ke ekomi ezosenga mutu akende est-ce que okoki kokende ko edenga pona dédouanement ya car na ngana biloko na kati ndeko mwasi ya mobali aboya kite akendaki ye ndeko mwasi atikalaki tango ndeko mobali akei ndenge baloba kaka le malin ne vient jamais seul ndeko mobali ndenge akendaki bongo voiture ya ndeko mwasi badédouane makambo nyonso ekosala accident babiloko bayibi na kati voiture accident ndeko mobali lera azongi ndeko mwasi atuni ndeko na biso mwasi alobi ozongi boendeni ba mama kudinyo so babandi otuni ozongi boendeni abi biloko ngo tinda inga voiture ngo tindinga nzoka voiture kudu esali na accident na nzela voiture ebaluke sala accident nzambe kudu mutabateli ngai nga kudu na bimi bongo brasi soki voiture sala accident bongo biloko na kati biloko na kati bayibi yango bayibi na bango biloko ndeko mwasi abi miss na leli na misu na bango na leli na lobi nzambe eloko na ya pasi kutu na zwi na mbongo ya pasi na ye wana sala mwa commerce ekomelinga subo abi ezaki pasi na continuer ki yango na sala ki voyage pour 2 semaines kana na Kinshasa mais miss na comité na niveau ya kokoma presque na 6 mois na Kinshasa na tiki mois na poto miss na zanga ka mbongo ngai na zanga ka mbongo na kin bayebi ngai mwana poto wana akatani ndo ngai mama kulutu pe azana mbongo ya malonga te asungaka ya mwa mike eloko ni ekosa mbongo ya billet na ngai expiré eloko ni na ekosala église au place ya koma akoti contact na pasteur ya église alobi papa awa place naza suna mbongo te nayebi te na banda wapi po papa landelaka ye makambo nyonso papa na bango alobi papa pasteur alobi ko se déranger te biso awa na église tozo sangisa mbongo po totindela yo ofuta billet na yo ozonga mais Seigneur alakisinga mo makambo ebele ndenge oza na Kinshasa abi papa nini alobi Seigneur azolakisa ngai que place yo okei mama kulutu na yo baza na projet ke yo ozonga te okufa ya lobi ya solo papa abi oui okozonga te me nzambe aza wana alobi obundela yo ndeko mwasi abi papa nga pe na lotaki banana ye awa nazolota bandoto moko bizarre nazomona bakokufa bacercueil nazoloka nzemba bato bazolobaki akozonga te bato bazobunda bazoluka misu bazobendanga misu balina tikala misu bazolinganga nazonga na okomprendre te nazobunda nazokomprendre te nazoprier na yebisa même mama kulutu abi yeba makambo solola na mama kulutu pona koloba kokanga mama kulutu penza ndoki te mais Seigneur azolakisa ngai makambo ebele pona mama kulutu aza mama na yo alobi miss na yo kaki esala inga pasi ngabi pasi yo na kokontina ngoti wapi pasteur alobi ne naza na ndeko na nga moko mwasi aza na église pe kuna okoki kokende na prière kuna
po ozwaka ta ya kosambela na ye ndeko mwasi abi lobi nango topesi tobengani na tantine wana mama tantine wana oyo apriaka tant tobengani ndeko ya pasteur abengi ngai eye kosala ke ndeko ya pasteur akutu te kaka kuna na Kinshasa eloni ye kosala maka kolela na bato ya quartier kaka mwana poto na bato ya yeba na bango mais yo ndenge nini ozongi te abi nga penza pasi na pasi fi moko pe bayeba ina lobi te na komeo place église nga na sambelaka tokoki na biso kokende eko déranger ngai te tokende tozala biso na ba prière en tout cas vie na yo kana yo zosenga ba prière abi lobi nango topesani rendez-vous na ndeko wana tokende ekoluka mama pasteur wana place ya sambelaka na Masina Pascal abi nalangi na tongo na keko sokola na yota na miroir bwe miss na moni na se ya libele na ngai na se ya libele basalinga lokola caché ya papillon mobimba te me katikati ya papillon lisu moko ya papillon na nani na ye donc half katikati ya papillon eza kwa baba minga on dirait nini moko awa on dirait tatouage awa abi salinga lokwa somo abengi siko bandeko ya vana na bango ndaku moko bana ya ba mama leki ba mama kutu moko na bango basola bien abi ndeko tocha lokola tanya yakotala ayi abi tala yozo mona ni abi nazo mona kola papillon me ya katikati abi na su yango wapi abi naibite yo zala na tatouage te abi te ka tchaka tatouage te nga na tchaka tatouage te na yima tatouage te non na yebi yango te abi selenga somo na kimimbangu na kepa mama kutunga bi mama tele tatouage moko ebininga awa tache oyo ezo desini yozo mona ni mama bi na moni papillon abi papillon ngo euti wapi abi kasi tanzo ba tatouage na bino bochaka kuna na bapoto abi mama ngai na chata tatouage te na yebi makamba tatouage te ndo moni nga boy na chaka ngote na za rapena tache na se ya libele te nini alobi boyeza na ngwelo te tamuso kokeneza tanso ba soutien ndenge vana ki na boye esali sini bwana abi na mona ki yango bien te lo onye ko se passer babimi bake ko luka mama passer wana église wana place akendaki abi banda to bandi ko luka église wana to sali ba heure to zo mona église wana te elo onye se passer ti suka na ba ye ko mona le ba moni bakoti tant bakoti mbala moko bakutani na mama pasteur ezaki très bien basololi bien abi sindeko ayaki na ndeko na biso mwasi abi est-ce que boko permettre ngai na solola na ndeko na biso mwasi abi problème te so bazaki na mama moko wana ye église pe kaka abi na mama pasteur abi na mama église abi est-ce que na yebisa makambo Seigneur azoloba yanga alobi yango na chiluba alobi yango na chiluba azotuna yeke est-ce que na yebisa ye makambo oyo nzamba azolakisa nga pona ye mama wana alobi oui mama lakisa ye loba na ye o Seigneur azoloba na o mbala moko mama pasi akomoloba basambelile basisa bi Seigneur azolakisa ngai que Nengo yebo il faut pas ozonga ça déjà proclamé déjà bongisi ke yo faut okufa otikala na Congo okufa yango ozomona ke na bandoto na ozolota ba cercle ozolota bazobundisa yo alobi ndengo za bongo na se libele na yo batie yo papillon signe ya papillon alobi oui ndeni oyebi alobi te eza na makasi na ngai te nzambe nde ayebisi ngai ke batie yo papillon il faut pas ozonga poto nzambe azoyoka kolela na yo oleli mingi banda bomwana na yo oza tellement na grâce oza tellement na eloko ya nzambe nzambe alingaka asala na yo ya minene mais batu balingi ba étouffer eloko nzambe atia kati na yo bato yango baza misika te baza na libota na yo baza ba mama oyo babokolaka yo donc bango nde balingi shit na yo mobali moko oza na ye na poto papa ya bana na yo ye aza complice mobali mususu olinga boboti na ye mwana ye pa aza na kati ya likelemba wana bango wana na ba mama bokilo na yo balingaka oto balobi il faut ba boma yo okufa po mwana na bango il faut abala kintudi baza de na mwasi na babombela ye alobi mama abi na bandi kolela na émotion mama na bi na kolela te abi mama sikoyo papillon na osuka na ngondela abi nzamba osala yo grâce lero utaki kinpoto oyaki osengaki mama leki mbisi ya mai abi wi na sengaki mbisi ya mai abi na mbisi ya mai wana
atiaki poison poyo okufa. Mais Seigneur alongola ki poison wana olia ngoti lelo eloko moko esalamate bakamwa. Pourquoi eloko esalamite na vie na opo yo il faut okufa. Ndeko mwasi aleli alobi mama passé atunie mama na tunie abi nego zaboye olingi nini est-ce que oyebi tina ya papillon habité mama na habité alobi oyebi papillon botane abi papillon botaka abi oui papillon bota oyebi ke papillon nenga bota esika akufelaka eyebanaka te ndenge yo mama o aboti yo akufa na sida na ezaki ya normalité bandeko na mbasala ki ebongo akufa ki na sida ya kindoki sikoyo balingaki pe yo o banda ko bota po okufa na maladie ya sida lokola mama na yo ndeko mwasi alelaki babondelaki alobi ndeko oyo pe oye na ye ya mwasi ndeko na oyo ya mwasi oye na ye esprit ya famille na bino donc richesse na bino bakoko na bino bazalaki na misala baloba ebele basala ebele ndeko na bino ya mwasi oyo oye na ye kati na ye azana esprit moko oyo ezali ke koko na bino mutu animaka ye kati na ye eza esprit ya koko na bino ya lobi ya solo wana abi n'est-ce pas que stabilité zate na famille na bino côté ya mama na stabilité zate abi stabilité zate bande kwa mama nanga abi miss wana kutu mama na loba nanga te mais ba mama kulutu na biso misusu ba mama leki nanga misusu via pasi bana na bango pasi donc tozaka ka mibale na poto oyo mwa to débrouillard to baneko luka ka kolinga nzambe zamba sabso ngolu bande ko na nyoso batika na Kishasa via malunga te bakota ba mama nanga via malunga te eloko nye ko salama tangu nga pe na balaki waso sanga ya bimis tangu nga na balaki kota papa nanga ba yakite na tuna ndenge na kola na ebika ka mama kutu nanga za mama nanga na tuna ka mama kutu na sole na yeko yeba siko ke aza mama nanga ta za mama kutu nanga na tuna mama kurutu la kisangai ata famille ya papa obi réponse ni ba pesa nga babi famille ya papa nangai bakufa ya bi mama kutu bongo famille ya papa nanga bakufa famille mobimba bakufa ka boye balinga ko la kisanga famille ya papa nangai ti donc na kola ki bongo ta na sisi pa mama na zongi mawana nzambe elonye ko salama batindelinga imbongo pasteur atindelinga mbongo na somi billet na zongi na Air Maroc miss na biso na zongi na Air Maroc na kene na Bruxelles Airline mais na zongi na Air Maroc ya passe ya mbongo basangisa ya passe mukolo nazo zonga mama basa bisinga nzamba lobike mukolo ko zonga okozwa tracasserie moko na aéroport mais akosala akozala wana puna kobatela o ya yoki kaka binzamba zwa lokumu babondelaki azonga indako abandi ko bongama ayebisi pe mama kutabi mama nga nazozonga ayebisi pe ba mama kutu mususu ke nazozonga siko elonye salamaki ba mama kurutu ba meka mkomsu ba mama kurutu entre bango na bango basala discussion pona ndeko mwasi wana na ba vie o azomene ba souffrance mama kurutu na bango moko alobi me pona nini pe bosalaka mwana oyo boye mwana oyo amona esengote na vie na ye botika mwana oyo botika mwana vivre vie na ye pona ni bozo faire souffrir mwana mama kuta lobaki ba maloba moko boye alobaki ba libérer mwana abi ya comprendre te bango na bango bazo swana mbala moko mama kuto azalaka lokola mama na alobi yo kuto ozoloba bongo poani ngam na boko la rabana nyoso abi ya kasi oboko la rabana nyoso po yebiti na nilo boko la kabana yo yebiti na nilo zwaka bana na biso nyoso po oboko la bango en tout cas botika angel calme mwana oyo amoni pasi mama na akufa kokola na eza pasi botika mwana oyo bosala mwana mabete en tout cas ngai pena oyo akomeka na mwana oyo do ezali kwa kanzambe mtaitilizaki balobanaki ndeko mwasi esengaki ke azonga poto ayeko zonga poto abi miss na zongi poto na sombi billet ya Air Maroc chiko eloko ni nzamba yeko sala engolu akomi na aéroport ya Njili abi miss na sombi kaka 3 crème mafuta misatu mbongo ezate mbongo kutu ya pasi ya mawa euti na église tangu na ozonga na komi na aéroport na zui mafuta na nga na chango na bagage na ngai na valise na nga mbala moko bato ka ba cheka biso wana na aéroport boyi ka ba tracasserie na baonde ba compliquer batu et ko sala que mafuta wana ba bimisi yango na valise ba ko chango na bagage à main na ye ya bi ozo chango na bagage à main poni awa biloko tondi bimisi yango chango na bagage à main abi tellement na scène na bango ba discussion na ndenge ere komaki
na longwe place wana to sali checking bien ngas kona bagage amène nga na l'équipe place wana na l'équipe ba place ba vaccin na sisi na comme na pied d'avion lisusu n'est pas sisiko eko yangai. Donc après pied d'avion pour to matasiko avion ba sali su mulongo ba banda ko checker batu biloko siko nga na kati ya valise amène nga mafuta ezana ndeko wa fongoli valise nga lobi yo zala mafuta ko kende te ndenge zala mafuta ko kende te ya lobi kuna batu na bino mutu babimisi yango na kati ya valise pole bane ko luka babilo nde balukaka akoki kozongisa ngo te po kanga ngo te na ebisi ekutu ke abunda na kaka zo na kati me ya bina tia na bagage amène nde mutu na bino kuna mutu asali bongo babani ko sa discussion mutu na lobi omoi yo ndenge zana okokende te donc etikali kutu muke yo otikala okende te yebi papa na kende te pona nini tikama na zonga nga avanda awa te okokende te avant na pesa yo avant to tika yo leka il faut futa $30 ya abi na bandi kolela abi papa nazata na 1 euro te 1 livre te $1 te tika nga ndeko na mwasi na zonga ya na vandi ana yaki na kina akutu souffrance côté te na tiko te raison kende donc abi na comme presque muta suka mutu moko bwazaki na sima na moni mutu moko na sima na nga aye abi na moni mutu moko ya ngambe ya mobali ya pembe ya mulai un bon tonton abi un bon tonton miss na ebi ku place a utite na moni mutu angwa ye atuni papa wana oya zo compliqué ngalobi problème ezani mutu wana lobi ke ye azana mafuta ko kota na bagage a mete nenga zana zo tika la so apesi $30 te bien mo boyebi ka batu na biso na Kinshasa kuna. Donc nous avons tracasserie wana nyo César qui déjà plat il faut de quoi tika na Kinshasa souffrir et aboba bomele na Kinshasa pourtant il y a ko souffrir tant on comme ko linga mibali allez l'air à kokuva babomaye pour le baké sida ya kindoki et sida bomie menzoka sida zalaki ya kindoki fallait bomaye ndeko mobali wana lobi abi tonto wana lobi botika ye nga nazo pesa ye $50 na pesa $50 bozwa $30 bozon sele $20 ndeko mwasa lobi ndeko nanga ya mwasi Angela abi atali papa ngo abi atali tonton abi papa mbongo oyo ningo pesa ngai pona zong selo na yebi nde na obanda te nde na osuka te abi na olela ma misu ebele ma misu ekita minene po ya lela ngane kabi miss ngana lela kaka place baninga bakio université ba pesa batu mbongo eza facile mais ngaso na ke comme difficile place o ba kabela batu ba mbongo so ngana ke avant na zongo il faut na lela faut na senga mananza mais faut na zana ba prière na bonde donc passe na tali papa na lobi papa na kozaku na mbongo kozong so te naza awa naza tana 1 euro te 1 livre te pona zong selo to papa wana lobi na ko se déranger te atuni ndeko nanga atuni Angel c'est na bisabi ovanda kawan Angel lobi na vanda kana poto to lobi to ba tam souffrance abi yesko Angel atuni papa bongo yo ovandi wa papa binga na vanda kana Belgique na Bruxelles na Belgique abi olo ba français abi na Belgique abi mais siko papa na nzombo ya kozong sela yo wapi papa na lobi na français abi ko se déranger te na ebindeni to sala pona zong selombo et po zong sela ko se déranger te na ebindeni na sala po ozong sela ngambo alobi problème te papa na bine tika kolela to kota ba pesie eloko na ye ba pesie sac na ye tango abi nazo mata siko na vient na beti un pas deux pas na tala na sima boye na moni papa ngo isute na moni mutazate na koti na avion bandana bandi koluka mutwana na tikali komona yete nzoka tangu ngai na koti na avion prière wana mama na ebisa ngai nzambe alobaike na kozonga poto me ekozana tracasserie me ya kokita wana pona kosala donc nzambe abimaki lokola omnipotent omniprésent omniscient nzambe abimaki na sous forme ya bomoto pona kokota likambo ya notre sœur ayebisi ki avandaka na Belgique mawana nzambe kaka nzambe abi mutango ayebisi nga ke navandaka na Belgique abi bongo na ozon selo mbongo ndenge nini abi tokoyeba ndenge tobongisa po ozoselanga mbongo kose déranger te abi mistango na baluki na bandi komata na mati ya liboso ya mibale na ta na nsima boye mutango aza te mis na comprendre nango te na mati na avion na vandi nazo kokomona mutango te eloli nasali
trailer avion kanga mile balobi lo ba non swana to bandi ko ke na bandi ko tamona avion mobima na nuka ti le na tikala ko mona mutu wana te na ba prière tant na zongi na zui mwana nga mobali nde na ba prière nzamba zolo bananga ke balingaki baboma yo mais ngai na permettre ngote po misala na nga na vie na yo nanu esilité na sala ki ke mama le katela ki yo eloko ya kolia okufa ngana lingaki te balingaki même yo tikala na Congo mais na bimaki naza omnipotent omniprésent omniscient soko beleli ngai na monanaka abimisala muki na tongo na leli malgré que banda naza wati sikoyo nanu nazwi bana na ngai te bana nanga bazaka pa mobali na ngai liboso bana na mibale bana bakoli bana nanga bakoli baka pa mobali ngai nazaka na mwana nanga moko ya mobali o na botaki nazo to vivara na mobali nazwa pe copain mususu tozova na ye asala pe déjà présentation kaka na ba mama kul batata mwasi wana mais pona yebisa bana nzambe koluka ndoki ta musu musika te ekoza yumu koza ndoki avina okompe bato babandi pembeni na yo bakoyi kozala ba malheur porte malheur ya vie na yo yango yebisa bana nzambe surtout na ba période to kobi ya ba fin de l'année ba kanisa te ndenge ba déconfiner biso ke boko ke ne ba fête ba place to bosa na prière te ba fête ya ba fin de l'année ezaka makambo beta onga na osibir abiti lelo na lelaka po bana nanga bazala mabuku na ngai te siko papa na état d'âme na ina bana nanga ndenga kangi na yebi ndenga vivara na bana te donc pasi na pasi azolela lero betani sola zolela ngana yebisenga bindeko kolela bando bandi kolelo lelio leli est-ce que o comprendre déjà oyebi na nuke oza na grâce ya nzambe oza mutu o nzambe abongisa nzambe oyo azalaka na yo po na o nyonso yo moni na souffrance a vie nyonso yo moni ozaki mutu musuta muso zalate mais nzambe lokola permettre timu kola lelo yo oza envie parce que nzambe azawana pona kobatela pe azawana kotikaka yo te changer na technique ya kolela bimis na lelaka trop na lela trop so moninga so na osola kaka na kokate na lelaka po na souffrir na poto kutu na souffrir ba camarade kutu misusu ba koma ekozwanga po baluka bavandisa nga na ndaku po ba utiliser nga ba koma opesa nga ba mibali na boya po na ni po na yebi esika na uti na yebi ba tracasserie na yebi ndenge famille nga eluka nga dona mutu moko ya kokanga na nzambe yango yebi saba na nzambe ke tokanga na nzambe misto kanga na nzambe makambo eza ebele na mokili oyo donc voilà eloko ndeko na biso azosibi yango nga na yebisie kolela eza bien ozolela na nzambe mais oza mutu moko pe il faut pesa plus nzambe merci faut ko adorer nzambe na sens nini parce que place oyo uti na place okomi lelo soki nzambe te o balobaka pasi na pasi donc yo za mutu moko tikana okolela banda ko yebisa nzambe merci banda ko yebisa nzambe comment aza munene comment aza bolingo na vie na yo donc voilà eloko o na yiki kokabola na bino na poko ya lelo ndeko mwasi asengi na bino alobi ke mutu na mutaza na religion na ye mutu na mutaza na kondima na ye mais eloko akoyebisa na bino na yebisa bino ke tokangama na nzambe tanto komi nango eza tan ba distraction ebelete eza tan koluka nzambe parce que ye soki ayebaki soki nzambe asali ngolo ayeba biloko nyonso te akokai koloba ta mususu camarade nde mabe to nini menzoka nyonso ya banaye komona ezalaki eutaki na famille ya mama na ye po mama na ye déjà baboma ye na famille na bango ya famille ya bandeko na ye na sida o ezala ya lokuta donc yango ezaki pe projet po ndeko mwasi azala te lelo na biso na bino toneto yo kali solo ote po ndeko alingaka za lisute donc voilà na ebite soki ya ko intervenir mais nga na ko yisa bino kaka que tozala vraiment attention to eba banani tozo fréquenter banani tozo zala bango tozala batu ya kobondela okoyi kozala na religion nyonso okoyi kozala mais biso nyonso toyebi ke mobate na biso eza kaka nzambe nde mutaza wana oyebi kobatela bana na ye tozala batu oyo ya ba prière surtout biso ba mama oyo toza ba mama ya bana. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengi ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de kitoko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Jipe kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout bozolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengi ya komba, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de kitoko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.